Fimbu na fimbu. Bokati contrat on dit. Na longwa déjà mais na opesa bango sous vidéo te. Net na sala na bana o ya ma mission. Moni net na sala na bibi. Na on a commencé à ken net bibi. Oh. Mais non, ça c'est grave. Na commencé à ken net bibi, net ba Jaël, net nani donc. Donc combien adversaire na? Combien adversaire na ngai? Biro on là wa. Équipe nationale. Ngana be équipe nationale ba beta balet, ngai be beta balet. Ngam na la chimbo ke belena sky belende ngwana. Na pema wana na koka tenga beta balet. Ngana kana pema bitumba ya beta ba mike. So sakano manquer un respect na betio parce que ngaza ba nga mikolo ba respectanga so manquer un respect na betio. Nga réponse na question o non pesa émission wana ezakaka. Katala iso benga nga starté. Katala iso ki oyambango futanga mbongo te. Yo la ki sa vidéo o nga na yamba yo. Est-ce que quelqu'un vient jalouser? Oui. Par rapport à elle. Ça bien batu oyo ba finganga lelo ba komisinga eza bénédiction. Oyebi modèle j'ai la finganga. J'ai la finga tina mama nanga. Finga na ba bêtise. J'ai la finga tina babia. Asa mutane ngona panga na ko limbise. Ba on ba koti pena réunion, ba sepeli na arrivé na yo, ba on sona ba. Arrivé na nga na bureau nini? O ba mba nango. Ngainde. Ba reconnaître te, ba vidéo nde. Ezo pesa makambo. Yo zo reconnaître le côté par exemple et Ali. Ma preuve ezali. Ma preuve ezali OK non moi na moi si on mutazo sala totalement. Olela kana ya kolela. Aya katina parler maniki zonga kaka. Oyebi. Monatie botalelanga. Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepe asika. Voilà, excellentes conditions télévisuelles, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez à travers le monde entier. Merci d'être là, un grand merci à maman Rosette, la fleur d'Hambourg, notre patronne. Merci également à Julia Kouete, maman sociale depuis Japon. Merci à Maître Siza Soukama, puissance Mikili. Merci à Pico Kedika Songo. Merci à Feta Bébé Limbiti. En direct Australie ainsi que Joël de Wissa, donc Bato Bazarnabiso, Serge Lukoki, Jorgi Samba, Maréchal Souvé, donc voilà, c'est la grande famille. Madame, monsieur, nous sommes avec Maniké de John. Comme vous le savez, l'actualité actuellement est dominée par rapport à cette histoire entre Maniké et puis une ancienne famille Naïfimbo Nafimbo. Alors pour ne pas être égoïste, Maniké, bonjour. Bonjour. Santé. Santé, ça va. Nouvelle année, nouvelle ambition, nouvelle détermination. On a évité aux autres compter beaucoup aborder l'année 2019 fondée. Année 2019, on a compté quoi aborder au Kaka. Je suis dans un check 100% dans un check. Fimbu na fimbu. Bokati contrat on dit. Na longwa déjà mais na opesa bango sous vidéo te. Net na sala na bana o ya ma mission. Moni net na sala na bibi. Na on a commencé à ken net bibi. Mais non, ça c'est grave. On a commencé à ken net bibi, net ba Jaël, net nani donc. Donc combien adversaire Comme adversaire na ngai. Mais adversaire oyo na otikala ko finga te. Ah OK. Différence ndenge wana. Différence na ezaka ke no yé na otikala ko finga ete ata fingi na otikala ko toucher ete mais ko pesa ende vidéo na sala ngo souci. Mais bana poto ba benge belé. Comme ça fadi na ndenge na ye ngana na ba site nanga na ozali pas Mike na za na check to comme ça fadi na ndenge na biso so na moni ke no check eza na empêchement na bengi Mike so fali ya ye to ke to sala mission na ndenge na biso ngana comme ça fadi na kwa na nganga moko na tala na ndeni na okendeli. Mais il semblerait qu'il y ait un poids et pas fallu par rapport à yo. Ndenge to yo kaka. Qu'il y a pesara plus que yo. Peut-être hein. Ndé ya monaka. C'est sa façon de voir les choses. Je ne peux pas contredire ça parce que c'est peut-être ses fantasmes.
Parce que en disant que non, il y a Pesaka et pas fallu ne kolekanga, c'est qu'il y a outa quartier là. Non, plus de qu'il y a outa kunate. Et alors, moi t'es mambosolo banaisa antinate. On a fallu te outu. Musique en famille. Toi na quartier latin, toi na babiate. Est-ce que tant on peut na ba fallait soit fantina ngai na ken ensemble biso côté ana. Tout le monde pas na logique. Tu appelles ça comme une chance pas. Ah. Mais l'histoire et émission au Ken Salina Grâce Témo, c'était une grande surprise. Oh. Oh, qui c'est qui est? Ce n'est pas une question à répondre. Mais l'histoire, on va tout ce qu'on va choquer, toucher. Est-ce que surprendre yo? Je comprends ce que tu fais, mais est-ce que l'émission est surprendre yo quand même? Émission natalité, ngata émission ya omoni nga na bengaka bato mususu lipapa omoni la gomo balata na matanga avec beaucoup. Ya rouge, bleu, blanc. Nga réponse na question o non pesa émission wana ezakaka. Katala iso benganga starté. Katala iso ki oyambango futanga mbongo te. Yo lakisa video oyo nga na yamba yo. Oyo nga na futa yo. Ponga na olakisa oyo yo yambanga. Ofuta ba mbongo. Apparemment Maniké comme ce mal vu hein. Na star makasi. Mal vu te. Trop de problèmes, jalousie. Boyo kuta mutu na clan na e. Boyo kuta mutu na clan na e. À partir ya jalousie. À partir ya jalousie wana. Est-ce que quelqu'un peut jalouser? Oui. Par rapport à elle. Par rapport à on a kenda na vitesse, ça comprend até. Son sa émission na beta ka ba vieille kona si la até. Son ensemble ça te bata poto ko mo déranger fona sala. Maniki ke wapi. Boye. Aka mwaka. Yes konde ni bato déranger ke pona ye moté. Neni bato déranger aka po ngai kaka. Mais alors que yo pourquoi tu as un pouce na site na yi? Etana abina côte ça até, on a bien fanda. Dans le fait qu'il y a nié que ça fallait na sala que site na yi bana ils ont impact, on a dû déranger makasi. Te na habité que fallait ça que site na impact. Non parce que aux il y a l'obiabi que non grâce à Falinde site na yi bana. Quelque part là le connaît à Emilien. Te faut wana de fallait à mon maman qui a flatterie. Ils sont sincères. Et à sincérité. On a peine fallu peine na yemo comme on a flatterie. Pas outa que pas watat. Auta pas watat. Auta n'a pas ferré. Traverser. Ba beba ina ferré à que pas wata. Ba tamboli trop, mais nga tamboli te, nga zaka na fali. Nga ya quartier te na kumisa fali. So na comprendre que finga fali mbamo comme ennemi nanga. Mais quand on a besoin de téléphone, nous répondre à tes points. Non, répondre est sous tête solane. Pas de solane. Au bois ici. Oui. En bien, en merci. Maniké batebele ba touché parce que Dieu na yo na ye et puis à mon alora chou et ça là que ba on va se retrouver. Te ngala se retrouver ngamoko. Na Dieu na mututé. Na sala ba émission et pas na yo etalamaka. Est-ce que na sala na mutu? Sala Dieu na mutu. Ngala se retrouver ngamoko ngande makambo. Bango nde ba yake pa na ngapoto sala Dieu. Po bango ba diembela na succès. Bango ba dala diemba ngande makambo. Mais bon ba zo reconnaître en côté. Nzambe. Ngainde ba reconnaître te ba vidéo nde ezo pesa makambo yo zo reconnaître le côté par exemple et ali ba preuve ezali OK non mwana mwasi yo mutazo sala totalama olela kana ya kolela aya katina parler Maniké zonga ka oyebi nani ayebi yango te totala nanu kasi mbalo parce que mbalo c'est décidé tam bonjour na ntia na PCT. Oh là, on est comme ce grave man. Et ata bonjour na ntia na PCT. Bolamu na salaye na mabe na salaye na sengie pardon. Merci na bolamu ya salanga. Nga na salaye bolamu tenga na salaye ka mabe. Avana na kwena e. Nga na okumisa nani dicap el professeur na kwena nga. Na bato na osana bango. Mais tant botambola na ye parfois na bokina pas patron, ba mécène et pas yemoko artiste fallait pour ninga ba considérer ka yo est-ce que et ala na considération te partout nga na kota avec fever na mo sa chokoro. Jalousie yango wana. donc mingi respect n'est pas na. Espèce à que pas na nga ata to kuta na boss soit présenter comme moi sa babia boss on est fa kota bon na prochain misambo. Ta ba pesa mona simba ngum tali. Ngai. Après yo pesi pa na. Pesi. Ata ba benginga.
Donc malgré qu'il patronne la chaîne, mais il y a confiance et ça rappelle. Confiance na ndenge ya vitesse ayebi ke maniki alekinga na vitesse. Oza ba secret bon. Yo moninga na senga ba tebelebele. Yo moninga il fallait ayaka ba keno sa émission na fali. Ba sa émission na fali mais fallait otunanga. Atuna point de vue. Atunanga. Point ni na zate. Oh. Na mona maninga de John te. Na sentir que na saki on encore na zate pendant l'accent on est na pesa. Est-ce que soki neti mutu so ekte fallait nga tuna ngo tuna te. A sentir que général azate. Akena bakena na kulisa mema migene ma yokisa soni lelo baloba na asuste. Na fali. Na ken pe. Bakena osone ya likolo émission. Akene pas fali na kulise po a finanga. Mais bakenda kuna ebebela bango baswana bazwe lokote. 0 francs. Po mama kendela ka mbongo nga benga fali te na 5 mbongo. Fali so apesaka eza pona bana ya vena ye abike vena ya tika bana. Babomanga pas fali modèle nyonso. Mais nazwa kaka. Alors histoire où il y a voyage, il semblerait qu'il fallait pas qu'il ne voyage na Ken, yo kindagité tout ça, maman zende. Nga kene na ngai te. On a voyagé à Turquie. Na kene na ngai te. To kende te to kenga minga na kena ngate. Ana mama bana. Bana nga baza ba ofele na ko tika bango bongo te. Na loyenge. Na zimbongo na sel makamsusu. Na mbongo wana na kabela embongo. Mayoka motema mabe parce que yena nuti bavana fali na fali pesa bisele soma bongo te. Tiko maman lukutako. Ken penenga bundela kapena fali pena ba pesa ta $100. Ba pesa kaye na biteki ba pesa ta $100 tete somme. Ya ba somme eza ba somme fali bisela bana babia. Eza ba somme otanga te. Ça c'est bien. Na kotanga ngote. Écrit sous jalousie. Oh, écrit déjà mutuku to fana na pesa monter à mabe. Aina nga likola mbongo ba petindela mwana oya ucho ya mwasi. Ngamo muna benga kitangu na soni na dikap yo zaka na téléphone te fuka benga ngo pa batu nde na ele mwa muke po na mwana wa mwasi ngamo ko na yebise ngabi obo na president po ya ko so na president nga so na president oh nga presa bo frère nga après aller ka bana nga on a pouvoir oh alors manique de John c'est vrai que Marambo est ça la banalité to ça mikolo ce sont des banalités to ça mikolo naza na temps ya mambo ti na osamsa na 2019 na lobaki na osamsala mingi na ti liputa na ti bazin mo ki général quand des akadji Timberland fashion mais na éduquer masse toza wana pour lobela paix et là on a senga ba femme seule sans argent sans salaire baluka babala babota bangamo nyonso bango baluka na vinga sina sala donc le présent na bango les passer na nga oh ba Saint Valentin bakanga misu na sala oh ngaku na zo mobali jour anniversaire na nga babi abimisela nga ba billet to ki na so braza to kobeta to koti na kano rapide to ke braza la ki na fête anniversaire na braza na tourisme basalelanga nyonso wana na sala parce que na banda vivre na mibali ba na vitesse babi azaki na vitesse akendaka poto ayaka et puis musicien ya munene matolo ezangaka te banzau baza wana héros bapapi lumina mbongo propre bazali on peut comprendre wana baba mase mopunga mesa na koka bae donc tozaka na ba prêtre bela ba relation et bela relation chokoro relation de relation poto basi pende basi pende nyos chokoro pende azala zaki matérialiste moi il faut foutre mbongo ponga il faut na lia donc abunda pona maniki tala niveau kombo na ngai pe na munoko na une émission nyonso mama na prince abotama na zemi nanu kuta ba Yesu azoya est-ce que vous milengeli na bota moi na prince a bébé na émission ya li ba archive ya li na télévision ba pesa ku prince miko prince a ngali o mka mona bébé ta prince on a prince na 3 mois mais une émission ya Thierry Pinzi émission mo ba no sa les stars na Maïko Park Prince bébé ponga na otango na ba archive na ba place ba souvenir na Thierry Pinzi journaliste ana poto ya Thierry
Topisi pe mbote. Comment va votre bébé qui allait manger mon micro? Il a grandi, le bébé est devenu le musicien. Alors, mais oui, il allait manger le micro. On savait déjà qu'il allait chanter. Ah, ok. Voilà. C'était une prophétie. Ngai siko na zana ba souvenir ebele. Kena oyabo na siliki na tikeli babia mwana. So comme tour ya babia avocat la pesi na fali mwana. Dikap sima no pecho po ba bani ki mutula mo sa bien. Ba momi aboye na ebite so no fali amemi na no prince. Ba affection en ezali. Ça c'est bien dit, Manik de John. Je pense que bato poto mo ebele ba benga ki yo na butu mo. Eloko na lingai ka bato poto ba fan bo mona mabe ya Ken. Pour la lingai na kabwane pena na merci. Voilà. Na merci. Sans rancune, sans polémique. To kabwani na Ken. Soi-disant na saki émission na Mike Lokamba. Dans le kuta kaka ye soka lingaka Mike te etalié. Wana eza ko tchabat na ba erreur. Na Ken na ye bakaka bango babinisa ke Mike aye o triquer ngai. Ah bon? Na vérifier te na lobby ba n'importe quoi, na ko vérifier lokuta. Na yo tala songa bitenga na banda pe na Mike. So tali pe na nini nga bana na matanga Mike nga na saba émission na Mike nga na ba Ken piana te. Ken piana yeba na ande na babia. Aka pi petit babia, aka pi petit na ngate. Wana pe na histoire. Wana histoire to bandi netiko na ba matanga nga na yeba ba Mike. Do ba Ken yo ba bango te yo. Ba kai na matanga te même na matanga na yeba kai te. Tant que ba SOS ba Mike muto azo sala na nga ba émission. Tant le le makamba bana na nga. O Mike pas doyen internet hein. Oh, et bon siko yo muto pionnier. Tant na yeko tala. Hein? Ah, Lisanda au comité que yo na ko répondre et puis na pesi ya valsa ata 50 émissions. Voilà. Tala mana yo na kombo na nga. Bozo ba vipo. Elongi na na film bocha ka miniature po elongi na nga ko loba boy na film esa masuste. Donc selon grâce témoignage diembe la na pouvoir. Ah ya. Ya. Tala ba tamaki abimika mo ba a recadrer. On ba bimela ka wapi ba uta ka wapi. Ngai avosona na ngai il faut papa na o sala émission na lopango papa na bino na maman na bino. Votre domicile. À votre domicile. Nga avosona na nga sala le nani émission na domicile na bino. So sala boza lopango te ko so na nga te c'est que zo éducation apparente. Merci beaucoup. Elodie FF Nambour. Avant la libérer parce que dédicace c'est na sa molomo rapidement wa na ropé ça donne bana poto ko ba benga inga pour kina yamba yo mbote fide na Londres linga ko tellement trop linga mabanga mingi batikela pe invité à boire à libanga et yo lobana nous bon après yo bois qui trop na pesa ta tu ne peux question monter maman Elisabeth Mayangi tango tozotala maman Anto restaurant de play chez Jacinthe Tela anti-Gigo na Belgique. Tant nazomona Chacha Dokolo, Belisha Mafolo, Titi Kabalo. Titi Kabalo moi si ya cher. Donc ndenge zawana vraiment. Ba on a tout nos boy. Est-ce que on connaît ko kota en équipe nationale ba bengani yo ça qui lettre ou comment parce que dans OK ba ndiko ba mo kumisa yo. So ba lobby ba zo ba osela nga bango bazo kumisa ngai na ndenge na ba solo promotion que non bazuyo l'union fait la force comme ça bino tout bo attaquer ce qu'on fisio. Eza bien batu oyo ba finga nga lelo ba kumisi nga eza bénédiction. Oyebi modèle j'ai la finga nga. J'ai la finga tina mama nanga. Finga na ba bêtise. J'ai la finga tina babia. Asa mutane ngona panga na ko limbise. Ba on ba koti pena réunion ba sepeli na arrivé na yo ba on sono ba. Arrivé na nga na bureau nini. O ba on ba nango. Bureau na ngela wa. Équipe nationale. Ngana be équipe nationale ba beta balet. Ngana be beta balet. Ngam na mela shimbo ke belena sky belende ngwana. Na pema wana na okoka tenga beta balet. Ngana kana pema bitumba ya beta ba mike. So sakano manquer un respect na betio parce que ngaza ba nanga mikolo ba respectanga so manquer un respect na betio so bato ba leli ba bimani ke transfert le plus cher à une équipe nationale. Donc bon on a changé internet combo comment internet mikolo ça presse en ligne ni souté comme presse maniqué presse maniqué presse maniqué parce que ça yo m'a appelé sanga moi mutata la maati. Alors ah oui 2019 c'est 6 wapi 6 wapi nzambe tozaka na janvier qui panvita na beli bino bisimbi ya tia ya mopepe ya mabele ya mai bisimbi ya tia
fumiki mbangu vuzi akanda ndombe na beli bino balongo bangunza nyonso bakenda bangunza nyonso ya Congo na beli bino bilima bilima ya mopepe ya moto ngana mwana ba ngana mama omoni oyo na ndola tali boso singa noir tana ke mbanza na yeba ya signe ya royauté. Ah bon? Mama nyonso ya kala oazaki na royauté na nzoto bandola ta mayaka na loboko na ye ya gauche. Ya gauche faza na mayaka. Babenga c'est symbolique. Babenga ngo ntiama. Ntiama. Na Kikongo babenga ngo ntiama. Tango sali malongi manza, il faut la tantiama. Et bongo yo lobi na mabele ya Congo, ngai na beta 10 000 vies. Ngai mama, ngai ki panvita batumbanga na moto. Ndenge za moyi ezobima boye na sala émission na moyi boye. Ken na salela eloko te na kabiyo pa banzambe. Oh kaba Ken, c'est grave. Na kabiyo pa banzambe. Na kabiyo pa banzambe. Donc on va s'occuper na. Dieu pa banzambe. Lokwa na salela eloko te na sengi pardon na liste na mbongo na su ya pamba banzambe bakatela ngana o likambo yo toza awa fimbu na fimbu toza awa ngana mama soki babota ka na mobali c'est bon mais so babota ka na moi ça bi ma règle chaque mois netinga ken toza awa toza awa na olo bango sincèrement même na nzela ko pia ngambo titi to vana na terrasse na banana bochelanga poison na kata verre na yana la pouvoir bino na mela yango na kufa te ti lelo o comprendre akati ken nga kenda mbanza nga lata liputa na tolo na olela pona mboka biso to leli pona mboko makile tangate oyebi makam na sala ka oyebi vie spirituelle na nga obamba nga accident na kwa na bino na kufa te na linga kinde wana ezaki babiloko ezaki akache tango okene mbanza babi mutu aosalo eza mutu boye moyo pouvango ezate motema mabe na baki na yisaki balongo bobimisa motema mabe na ye na misu ya bato bangunza basali yango motema mabe na okene bimi na misu ya bato ebimi na misu ya bato au moins avant notre longtemps na motema mabe na ofa na otosalanga mabe na ofa na yo olia bambongo nanga yango moni o progresser te so déjà film na film ya na mbongo ebele ozaka ta na catch te catch ya voiture to ya rolata ya voiture na ofinga yo te mais babi qui a payé le pango non akomi siko patron papa le pango tout ça maniko lembi bondeni na vidéo énergie tu manques les mots. Peut-être à sommer la planète Mars, c'est pas pas sommer la planète Mars, pas ça. On a américaine. Bah sommer la planète. Peut-être qu'on sommer la kinétique, encore qui n'a soumis la planète. Maniké Batou Batalo, c'est plus moins trop 2019 Anasika. Nouvelle idée, nouvelle vision, nouvelle détermination. Donc je pense que. Détermination ça kaka que tout ça la émission mini guerté. Mais ne so fingi fali na épidémie na guerre. Wana lati za combat, na lati mitumba, na lati mitraillette. Mais so fingi no fali te. Ato chrétien donc sans effet. Donc voilà. Na on comprendre que nous le kota la ma, na peso pe chance. Ba ope. So ten comme maniké to e banatin. Général Etumba Manik de John. Voilà. Humanisme yeye bomoto boaki wapi. Ba pardon ya baba oyo kisonite poninyo. Humanisme yeye bomoto boaki wapi. Ba pardon ya aveugle oyo ki mawate poninyo. Lelo 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 lelo. Chérie Azma, tonton Azma, salozonga. Balobiso bachelinga bomengo na Azmak, na kopona na Azmak. Monsieur l'ambassadeur Aziz Makoukoula, nous le saluons également en passant. Donc Maniké de John, je pense que Batouazamo Mingi. Nzoto, amelinga makila, atikinga pamba.
aswinga nyonso atikinga sans amour eza baje na ye Théophile Mulumba yoka banzembo yokata mwana moto mawa Azanga Mao. Merci. Atolingo boyanga kanga tikana kanga ta photo. Voilà, souvenir. Souvenir. Encore une fois, merci Mingi de John. Toi quand on pose ça les toy boyo ka contrôle. Takos. Elle professeur ou pas sous le cas par Zouria. Pas Zouzou. Pas Zou. Pas Zouzou. Pas Zouzou. Place nous son okena fali nanga. Nga kumisa na mtu msuste nga place yoso na okena fali nanga place yoso na okena ka okumisa fali nanga ça c'est bien donc la fidélité paye faut être fidèle nga fanatique ya fali nga pa na fanatique ya fali ya Sheku tuté vrai fanatique na linga ka kutu ba jeune été ba engaganga te nga moko na ya na mi pesa nga moko ya gratuit. Mais et le banque si biso beaucoup minde belé pas fallait ba chroniqueur ba comme belé nga yetalinga te nga na fanatique siko na fanatique ya nani ya papa leki ya bana nanga eloko différence na biso na binoka yango wana tokolanga na yenda kumoko différence na binoka yango. Merci beaucoup Maniké de John donc kabona bandeko na yo mo lo basuka o tika bona esengo lo basuka ezakaka boyoka contrôle boyoka contrôle boyoka contrôle boyoka contrôle. Merci beaucoup. Un grand merci à Julia Kouete, maman sociale Julia Kouete, depuis Japon, donc nous sommes de cœur avec toi. Merci à Feta Bébé Limbiti, maman sociale depuis l'Australie. Merci aussi à Joël de Wissa, donc une femme très puissante, Nakat Australie. Merci à Maître Siza Soukama, puissance Yami Kili, Maître Siza Soukama, l'infatigable. Merci pour ton soutien. Merci également à Serge Lokoki, les mannequins d'Orléans. Merci à Jorgi Samba, le procureur autrichien. Merci à Maréchal Souveyessa, le jeune patron depuis Dallas. Babi, faites un tour là-bas dans un restaurant Yolo Ezo. Vous ne serez pas déçus. Merci également à Igor Mitou, Motema Denise et Fabien Nonakatia Belgique. Merci à Pico Kiedi Kasongo, Motema Muriel Bantou également. Donc, Bato Bazarna Bisso de cœur. Tobo Sanibinote, Julia Kouete, maman sociale Nakatia Japon. Feta Bébé Limbiti, maman sociale Nakatia Australie. Donc, Bato Bazarna Bisso vraiment. Maman Fifi Kilolo. Maman Fifi Kilolo, en tout cas, Mbotenayo, merci également à maman Elisa Litulia 0044, véritable code à Londres. Maman Elisa Litulia, donc on est de cœur avec vous. Restez branchés sur Congo Température. Merci aussi à notre boss, notre patronne, maman Rosette La Fleur d'Hambourg. Donc merci pour le soutien. C'était moi, le vôtre, le préféré, l'aimable, Jérémy Luemba. Autrement dit, les renards du désert. Merci à toi, Shadrach, derrière la caméra. Merci également à Christian Touré Mukendi. Un montage check à suivre et à la prochaine.